eko mwasi moko awuti koloba na ngabi mama Bijou ngai naza na famille moko boye toyokanaka na bango te bana na nga pe bayebi nga na famille wana toyokanaka te donc famille wana nga na eda bango na sala tout na bavi na bango eza na bamisusu kutu na bengisa bango na poto mais toyokanaka na bango te babima baingra mais mama Bijou loko na bengi yo parce que so bakutani na bana na nga na nzela basala comme rien n'était mais nga na bango toyokanaka te est-ce que eza normal mama Bijou mekana okotala likambo et puis mama Bijou nga na yokanaka na bango te mais bazala bana mususu basala kikarmaderi na bana nanga est-ce que kikamaradi wane kozala ya malamu wana eza mutuna ndeko atuninga nga na koloba kaka ke mutu soki alingi mama na bino te batu so balinga mama na bino te alors il faut bino pe bo méfier na batu wana soki mutu alingi soso te donc al continue ko lia pe makite et puis soki mama na bino aza na conflit moko be aza na problème moko na batu moko boye poti kozala camarade ya bana bango parce que soki baluki mama na bino bazwi te alors bakoko zwa bino il faut totika kosala basemblant de memi batu mingi na basumitière wana eza kaka conseil topesi parce que ndeko atuni mama Bijou motuna nga na lobi semblant eza nango na ntina te soki batu balinga mama na bino te alors balinga pe bino te bino pe bolinga bango te c'est tout parce que tolobaki so toyoki totuna te me tokobeta na kara osala kaka lokwa bazalaka te na mokili et puis eza lisusu ndeko wana tuninga liso mama Bijou so na yoki kaka kombo na bango journée nange ebebaka ezala nini c'est normal so batu basi bazokisa yo il s'agit ka omoni elongi ya moko motema ebebe ata otiaka bango na motema te mais soko oyoki kaka kombo okomi agité parce que basi bazokisa yo wana eza kaka topesi conseil soki moto alingaka mama na bino te bino bana pe fo bokeba parce que mama oyo aboti bino balingi ye te bo bino nde baolinga bino bana bozwaka pe mayele ti